Bande Kobalandi, Tozo continue histoire Nabiso, c'est reparti pour la 3e saison avec Didier Parfait, sans défaut, sans tâche, ni correction, zéro faute. Voilà, merci na IC Network pour na film kitoko oyo azako sélectionné aponi yango po yo sepela. Et voilà tolanda lisolo mwana mwasi akwa bata mwana ngo aza orpheline nazanga tata na mama bande kotala lisolo na ye. Oh tokomi wapi bandeko mwana mwasi atelengani balokoti na mboka lelo se retrouver na ville na mawa ya bato. Tata moko motema malamu asungi ye amemi ye na ndaku na ye me ba mama kaka nzambe o soki kaka mwasi azwi likambo suka nango batu bakoswana bakobebana suka nango batu bakobebisa mitema ayepa ya tata oyo me bandeko tolanda kaka parfois mama kobongola motema. Voilà, c'est reparti tolanda 3e saison lisolo ya mwana mwasi akwa bata omoni lokola ye na ndako oyo misala nyonso nde ye banda na bilamba kende na basani kende na fulu torshone ndako tina toilette bongisa jardin mamele na bimi atali abandi koseka. Hey tala nalingaki yobima deja na ndako oyo oyebi mais on s'est décidé que tikale. Ok nzambe kaka yebi tala nakokomisa vie na misérable na ndako oyo yo okoyeba kutu te ni nango memaki yo awa ne pe ni ko memo libando koyeba te tala nano moni le côté mais limbisa kanga olingolo ba pardon yani pardon pona yo moko kolo balanga pardon te soko sisika ko sokola bilamba oyo kende komba ndako mobimba bon ndako mobimba na lobi likolo na se betage nyonso banda ko torchonner na yoki o mama tia ndoki ya mwana mwasi oyo kotia batu kaka na ndako lungwa boni tozana posa mwana lokola yo awo tala ba réaction ya mama Hélène. Et voilà akwa bacha beti motema komi mal à l'aise soki kaka moni elongi oyo elongi na ebebaka suka na ngoma ya miso etangaka. Oh mokolo yango tolanda mama nasisi déjà c'est vrai osilisi mosala nyonso nasilisi mama en tout cas vanda na yo umela azalaka boye bon ça va kende pe makasi merci mama zela yaka bon soki kana tindi bala suka oke kolala ezango grave te yaka oyebi bon magasin monene babengi Shoprite nayebi na ngango te oyebi te bon zena peso direction bon eza boye moniso bimi balabala okiti tout droit olandi okomona Carrefour mokoko eza wana omona Carrefour yango banzela ekabwani olandi susu droite olandi droite ti oleki 10 avenue obaluki na gauche okaka obaluka mokie kaka boye omona kaka na place wana tuna kaka mutu nyonso aza wana babenga ngo Shoprite baolakisa mbala moko okomprendre na comprendre mama oza mwana malamu bon ça va kendo sombelanga baserviette kuna bon zombongo oyo bon soki osombi tala kosa confusion te omoni toza na ba Carrefour oyo eza mpe na bashop ebele mais bamagasin keseni oyebi Shoprite bakoma libanda soko omoni te tunaka bato ti place na expliquer wana okomprendre ngai nayoki mama Shoprite mwana oyo ça va nakende mbango kasi nazonga kende nazozela yo awa mama sekiseka bombi likambo paseka pamba te liboso na ye apesi ye mbongo atindi ye me nazokama mwana mwasi awuti mboka aye na ville kaka une semaine kutu nayebi te soki ekoki lokola ayebi ville te
ako bando tuna ndenge nini po awa banzela nyonso mituka na mituka quartier ngo batu bavandaka penza te quartier batu mbongo yepa yebiteke na ville batu bazalaka civilisé batuna tuna adresse na motu nyonso te kozwa réponse pamba akei lokola sa mwana botosi ake koluka magasin wana oyo batindi ye kaka eloko kaka na magasin wana kaka mosusu te aosala nini azobeta na ye kede ekomi nini me olie abanda kotuna akoma asimbi nzete akombo azoluka direction na nzete akombo nazokamu akomema ngambo pamba po mero azaka matata tromona kaka olekisi lere boye alukeli yo ngambo oke pozongi boye akrele o problème me nzete akombo yango te batindi ye me mwana mwasi azoluka nini abandi kokonte baveni na badirection na bacarrefour abandi kokonte na bapoto ya courant alandi itinéraire mama apesi ye akoma akaka te mwana mboka pe na ville ayebi moto te ntango kobetaka monoko ya bana mboka bakoseka yo pe mpo na ville bazala ndenge wana soki olobi français malamu te bakoseka yo jete tala ye wana bimi akei mpe ndenge batindi ye po soki atosi te aza na ngambo awa mpe atosi aluka susu nzela ngo mpe akoma mpo mbala liboso mboka oyo ayebi te aza mopaya kombo ya magasin ngo mpe namoni te Shoprite alobaki nake tout droit nakatisi landa nake boyi nakati nazongi bandeko explication komi pasi mwana falozala na boussole bana batanga géographie bayebisa yo boussole eza appareil moko elakisaka le nord mpo bunga nzela te aza mpe na carte ya ville yango te na motu mpe ayebi baveni te azotambola kaka bandaki koluka magasin yango mpe azomona yango te nazanga tata na mama atelengani mpo ayebi te banda wapi etikali kaka banda kotuna mama moko azoleka mama pardon esiko naza wapi yo ozokende wapi tantine nanga atindaki ngai na Shoprite alobi nasombela eloko moko me nabungi nzela nazoyeba susu te apesaki mbongo ya transport te apesaki kaka mbongo ya biloko na kosomba transport apesi te tantine na yo aza motema mabe aza satana to nini Shoprite oyebi magasin wana eza mosika na awa pozwa transport na makolo kokende ti pokwa zonga na ondako malamu zonga explique nazonga nzoka mosika ayebaki te mais sikoyo nayebi mpe su nzela ndako te tala lobelanga adresse na yo mpe nga nalakisi oti na ndako outi numero nini adresse nini obosi nini adresse nayebi nanga te nayebi te adresse mais nayebi ka lopango yango ngai na wuti mboka ka semaine passée na ye na ville siko nasunga o ndenge nini mais yo moko oza na confusion nga mpe na kosala nini pardon limbisanga ko ma chère mais nakosunga yo te lokola oyebi mpe te adresse ya ndako place yo wuti nakobanda wapi bon luka mutu mosusu so akokolanda oti place outi limbisa mais tantine pardon nabuki nzela tantine bandeko keba na ville bakomemo na radio na télévision na bachaîne na tv bakoya kolakisa pamba mpo na ville ezalaka bongo awa batindi ye pa azozonga te ekomi mitifu mpo nayebi mere wana ndenge azalaka mere yango azalaka matata sikoyo papa nabandaki koluka nzela nazonga ndako me ndako yango ezalaka ya monene place na wuti porte noire
bapakula bakule ndako yango eza na bakaro tela esika ozolobako eza na bacarrefour mingi eleka wana siko ebandi nzela boye outi nzela oyo to outi nzela nsima siko yo moko ozoyeba te siko nzela nini ozolobake no outi na ndako na bino ei mbano nabungi na ngai nabungi nzela o sikoyo boye nde na ye na ville mpo nabunga zela papa zela kotika nga te pardon nabungi nzela papa ah mwana mwasi nalobi na moi sala tozonga mpo na pokwa lera bakuluna mais yo lobi otindi mwana mwasi wapi ngai yoko ah natindeki na ngai ye te oh nebi na ngai kutu te ke non abimaki nebi lera ozonga te akwabata ayebi ville oyo te aza mwana mboka esengelaki oyo ndeki ebi esika kei mpo abunga te ah bana basi lelo kopesa bango confiance te papa yo soki asaka mwana moke me nzoka asaki na banzela mosusu okokomprendre te bana basi yango bayeba makambo avant ah akangi biloko na ye eza pe possible bon ekozala pe talaka bana basi nde bazalaka bana basi lelo nakopona bango te nazokende luka ye obima susu okobanda lukele wapi na butu boy na balabala wi na luka ye chéri na ngai chéri tala na makanisi na ngai namoni kaka mwana mwasi ake na ye aza alaise esika azali bon malamu tofanda nano tozela soki moto akoki kobenga te boye te na papa bandi kotuna parce ke mwana mwasi aza mwana mboka ayebi ville te mama Hélène koto aza abeti susu lokuta papa bana basa lelo ozomone mwana moke mesa timba masolo kokasa te lokola bimi bongo aza mwana mawa okomona bagenda bana mboka boyoka sango mwana mwasi bozomona awa na bilili aza mwana mwasi abungi alobi kombo na ye akwabata pe awuti mosika te alobi nzela na ye awande kokende abungi papa bandi kolamusa mama mamele natali na information balakisi mwana moko abungi alobi ke batindaki ye na tantine metango akei abungi alors un bon samaritain nde alokoti ye pe amemi ye na chaîne ya télévision bandeko balandi soki moko ayebi papa Dickson na mboka na ye ou bien aza na contact ayebi elongi oyo benga biso tolakisa yo sika mwana mwasi azali tufia kwa information pe yango na balobi sikoyo papa tuni oyo lobaki ke non otindaki ete bonga mnatindaki oni nango wana bon ça va nake kozwa ye wapi nake na chaîne ya télévision mbanu tufia kwa tela mobile nanga tela kolukila makambo te pardon boni oyebi esika azali balobi aza na chaîne afanda nanu kuna okobanga na ote butu eza makasi boni ozopanike boye likolo mwana moke esa monani na ye pe balobi bamoni ete esili te mama oyo na motema mabe aboyi kosentir akwabata oncle oyebi mwana mobali wana aza malamu mutu malamu totamboli na ye mpona koluka ndako suka nango alobika nakende na chaîne ya télévision amemi ngai bongo nde okokaki komona nga mpe oye kozwa nga bon nakobenga ye bapesa nga mpe nimero na ye esengeli nabenga ye napese merci mwana mobali oyo aza bien asungi nga mpenza en tout cas azomérite ata merci oui na comprendre ka sali bien aza mwana malamu mais sikoyo sokende obanda okende wapi exactement tanti natindaki ngai na Shoprite alobaki nasombela ye kaka ba serviette na ba détergent na bandi kokende ntina bungi nga na banda kotuna ye alobi ke ye atindaki yo te kutu intentionnellement atindi yo mpo bunga ti nazonga ndako boye zela nakoma na ndako akoyeba ngai pardon oncle pardon nabondeli okosala boye te pardon kosala mabe te pardon pardon koluka makambo te oyebi soko bando beta mwasi na yo akoboloba kaka kende so likolo na ngai kanga monoko na yo na biyo tika eza likambo na ngai akwabata alobi soko oke kosala mabe na ndako nga na memi ngambo po ayebi mere yango bien
Oh, Bandeko Balandi, toujours avec Didier Parfait, Ndimbola. Voilà, Tolanda na maison Christian, pe na maison Junior. Ma solo ya bien. Le solo ya mwana mwasi moko. Mwana moke. Kozanga tata na maman de pasio. Voilà, bauti kozwaye. Bauti na chaîne à télévision. Mwana mwasi abimi penza écran. En tout cas, du succès. Et pardon, oncle Dixon, pardon. Oncle Dixon, pardon, oncle, kosala mabete, pardon, kosala mabete, pardon, kolobati, pardon, oncle. Ayebe ke mère a réagi. Pour mère, wana batumbu la kete. Encore pesa ma solo na ye. Oncle Dixon, pardon. Bon, papa, chérie, on est tiranga ko. Yo, on lui kile baka bopani, Ye, mwana bacha saloni. Ah, la liye boye pe ma selo, asielu muki. Asielu muki. Chérie, abeti dikosi na tete na makambu. Mutakufi. Dikosi panzani. Tango abeti dikosi na se mama bandiko banga. Po makambo okeba la police akoya. Akwa bata komi. Akuti oncle na se. Makila na maboko ya mama. Omoni ba preuve. Yebaka pe ko samba. Oncle Dixon. Oncle Dixon, pardon. Kotika ngati oncle. Kosimba ite. Tala. Soki eloka mabe komeli mobali na ngai. Ozoka ngai. Yeba ke nako boma yo. Oboma ya sali nini? Yakuti yonde na papa alali deja na makila dikose panzani. Akuti yo mabeni na sali. Tala mbala moko bake hôpital. Bakomi kolanda traitement ya mbangu. Oh, mama soki pe ngambo ebebi awa loba vérité kokosela mona batute po yo zalaka ndengwana. Docteur. Madame. Bon, dengi mobali na ngai. Zana kima madame, Zala calme. Bon, c'est na zala calme, dengi ko naza déjà calme, docteur loba nanu. Na bi zala calme, zana mona tété. Bon, désolé, mobali no kufi. Mbano. Infirmière. Yaka, bon ça déjà nzoto wana. Olobi nini? Nzoka makambe baby penza malamu. Akwa bata batu asala kelo kote moko yoka kaka ngambo kolanda ye po me oyo ne nazomonela ye. Me oyo na ye ni deja sika ko bwakela mutube. Bakende n'hôpital. Mobali ya kufi. Voilà, ezalaki matata moi sina mobali babandeka ko lukana na ba jeu de main, jeu de combat. Nandako ye wana mwana tike azolela. Nzambe ya solo soki yo nzambe ofandi likolo. Ozotela misala ya bato nyonso na mabele. Nzambe nabondele pai na yo na motema mobimba. Eloko ekoma te ya mabe na patron na nga, pardon. Pardon soki oncle Dixon kufi nga na baby na ngai. Batu bakoloba nini? Nzambe tela likambo yo nzambe nakokende wapi nzambe? Libondele katani. Nani wana bande kwa komi ko beta lokola soda? Nani? Fongola. Mosali na kati lopango. Yaka. Omoni. Tela. Kanga biloko no nyoso bimanda koyo. Zela nanu, zela. Oh, ebo kasi Papa Dixon za. Tela kufi. Pato akufi. Na ministre yo tela kolobelo kote kanga biloko na yo bima. Tela, soki madame amonyo kakawa. Akobomo pamba. Sala noki. Oyoki masolo. Bayebi déjà madame na bango ndenga zalaka. Sango ke patron kufi. C'est que madame akokoma maîtresse na terrain. Donc mutako lobela kozalate. Akwa bata kangi mbala moko bisaka. Mwa mikolo moke kaka afandi awo. Afandi na ndako kitoko me makambo ebele. Ye wana zoluka nzela ko kimela. Suspense. Oh, ndeti ba voisin bazomona. Un jeune homme apusani. Bon, omoni chukwa se muninga nanga landa ye. Boke na ndaku nanga. Kende longwawa, na ndaku na yo. Kende kaka. Kobanga te nafanda nga moko. Saba nako expliquer nyonso. Na tongo soki na komi kuna. Yo kende na landa ye. Bon, ça va soit transport. Madame asana nzela zozonga déjà.
Oh, yango bazokima madame ango. Azalaka dragon abimisaka moto na monoko. Vraiment bandeko mona mwasi vina ye mbangu na mbangu. Voilà. Bakimisi ye kokima. Ah, akwa bata na yebaki. Akwa bata na yebaki abandaka na kombo wana. Akwa bata dispari. Mama ozo kweli célébrer asali onini. Ozo pakule ber na likambo asali te. Mbeli na maboko. Ah, nebite poni na biminda koko. Abandi koluka moyen à se couvrir et à Simimbeli. Sunday. Azoluka kama makambo mamoyo vraiment. Mema ngambo na yo moko. Sony. Madame. Sunday. Madame. Wapiye. Nani? Wapiye kwa bata. Asali kolote. Oh, yo, question yo so pose ngai. Yo, nanga to yebike. Poto yo fwe kangama. E kangama ki pete on a meme mobile nanga na hôpital. Sunday. Do yo o wuti no hôpital o kimi. Sunday. Ngai te. Wapiye. Madame, na so comprendre te makambo solo ba wana madame. Oyebi, eloko na kosala yo. Yo nem to bimisi ye. Sunday, omoni makambo solo ka? Sunday solo kila makambo to nini? Mama za ka kulunes. Nzoka nda papa kana likwa ngola madame. Mwasa mfua manzoka salaka kulunes. Lokola kimi madame. Mwana mosala na Sunday. Akimisi na ndaku na ye. Oh, c'est la mbongo wana pesi yo, comme ça place avant da yangoy. Zoma mbongo wana lukata mwa kwanga, oli au kalmenzala. Bande ko tela ba quartier kei. Je nomme ngo patikiye. Voilà fina ye komi na danger. Sunday. Bon, poni ka so olingo fana na mona mwasi na ndako na yo. Poni te olukinda ko mosusu pesi yo pozanda ko mosusu. Oh, ok chuku. Bon, lobelanga na no yo soko za na ndako yango comme ça na kende na tie kuna na ko zitete. Na solo bakabo ye. Tala bofa na ndako moko te. Pomona mwasi aboye. Okosutuka kabo sa zuzemi. E koma na ndenge no balandela yo minero boy. Tala, omona ba ref na yo ekoya kokatela na nzela pamba. Ngai mawaye. Tala, nasa préparé te pona banda ko avantage na banda lobaki no nga mutu na sala kamoi te. Soki place ezali lobelanga kake na komeme kuna na bomba ye. Mwana mwasa sana mutu te. Azaka na nga na minute oyo. Soki nga ite sikona bo accepte pona nini? Ça va. Batu nyoso ba abandonner. Na kokipe quand même pas ko sundola ekande wana. Non. Na lobika ide na nga. Na lobaki te. Pona yebike na minute oyo. Osalaka pe na gender te, mwasi te, likangu te. Mbano. Bande ko toke ne tosonga. Nzoto za nzoto. Ankope mwana ngebu. 2 jours plus tard. Mwana mwasa komi kolala kaka esika batu bakopesa ye. Azo vivre na mawa ya bato. Mais ke bada ba mineur mikoloyo affaire à l'état pamba. Lokola sana famille te. Azo dépendre kaka na mawa ya bato. Ike chukwaye. Lamuka zangai. Est-ce que omoni honnêtement na moni été. Banda lobby na bandi recherche na tamboli. Mais sango malamu zaka ke mutu moka lobelinga ke non bakangisi na madame. Bon, atindie na la police. Bonne solo bango eza bonne nouvelle. Sango malamu. Kutu bon na lobaka bongo ata simanena kende kuna na mona yi. Yango na fona informer ba membre famille na yeba. Ba comprendre ke bakanginde kona bango. La police. Nzambe. Biwa la police. Kasi foko solo la pete. Sunday. Kolela te. Ce n'est pas le moment. Kolela pe d'ailleurs yango pe solution te. Sunday. Mona bato pesinge sika kovanda. Awa bakangi Sunday. Nani akotalela biso akwa bata.
ike chuku azwi relève pour la minute so azana mutu musute nabi kolela te zala calme tikolela ko Sunday ce n'est pas le temps hein tikolela nanu tika nanu voilà tolanda ike chuku yende mutatikali pembeni ya akwabata allo nani wana Sunday bono koloba makamba boyiko olobi nasomela nini semul masango boni boyiko bon mamango sikoyo alobaki yo salaki nini moto bakoselinga makambo ono na bomeli mobali na bimi criminel alobi yo bomi mobali na ye zela nanu Sunday nakanisi kombo nango tangaki te nzambe merci Sunday kawe eza grave eza ya mukete na minute oyo pona informer quand même ata moko famille na bino Yesu Masia Sunday pardon atikana makamba basango wana kwa yuka semulu kaka na boni boyko bon ça va akuwa za malamu akuwa batazali makambo kweleli eza grave master kaya crime yoka sango malgré cela babombi mwana mwasi voilà tongo etani aku ok boni malamu ça va lamba nanu biloko oyo bon na tosomba yango oyebi Sunday alingaki alia lelo biloko euta na ndako alinga mfombo mingi comme ça ça biloko wana bon d'accord na sisa na kokomba mais yebisanga ndeni ni Sunday sikwaza bien azana ya malamu nakanisi bazokipe malamu bon omonika ba policier na ndenge bamemela makamu na bango bon mais azana bien silisa kokomba comme ça na bongisa ça va do ba commissaire na mwana ntsukako do petite sœur ye moko asimbi cuisine sikoyo ndeni kasi kuna ba démarche leki ndenge nini bon nandi asungi ngate na ningaki tokende na ye accompagner nga na la police comme ça to libérer master oh non azoloba na nga na tika kango oh non fallait que tuna mema yo na ndako na ye na ye baki na ngai batu mingi baobengo ka zoba parce que ozoluka osunga ngai na Sunday bon siko lobela ngai siko Sunday est-ce que santé ça bien mais eloko moko zo déranger nga penza na ngaki na tuna yo nini yango kasi est-ce que ça sûr que Sunday temta bomaki mobali yango aboma nani bono ko bimsa maloba ndengwana Sunday aza mutabashar wana te Sunday yonga na yebi akoki kutu ko bomata nzinzi te bon nazalaki wana te to makambe salamaki mais Sunday nga na yebi akopi ko bomata nzinzi te mais c'est vrai bon salaka musalo zo sala na kena no aye ko vanda epai ya ukechuku yepe na tourna yeba kangena la police te posoki ba meko kanga pe ye mwana mwasa ko telenga na susu akwa batake koteka pai malala azoteka biteka teka poka ka survivre mwana mwasa zo vivre na pasi azo mona penza ya minene akomi moteki malala moteki makemba akomi moteki mapela moteki lida main akomi kolukanda vivre po soki boyete lobi omona peka boye bayaya bakomi kopusana ye patandi loboko tango kopesa ye bazui mwana mwasi pe akomi ndumba kaka boye bandaka mais alobi te mboka mopaya na yebi moto te vi na ngai eza ya mibali te makasi kaka na koteka lelo manga lobi lilala Amara nini yango boyeko ozo tembla mbangu bepani nini susu zoloba nini yango eza nini tala après dire na lingi susu te na tembla na yo soko ko kende na ndenge na yo
zonga ka esiko uti pardon osolo banini wana na memi awa pona sunga yo okomi ko pasengela kelima bebo ngana tula biloko na nge tula mbanu basunga ki ye me ye kutu mutu asunga mi bien bien ateki kitoko koleka mara amara muta branché ye ameme na terrain boye balandeli kaka mwana mwasa kitoko ateki nyonso bon nzambe merci na teki biloko nyonso pe yango yo epesinga mbongo ebokasi ye amara silike lopo ani asilike kaka o bato basombela ye te basombela nga o so kaka azwi motu alingi kaka ngai pe nazwa te alingi nga nazwi motu te yazwa motu me naza suna ntina na ye te naza suna mposa te asunga ngai ekoki nango po nayebi deja nzela ntina wenze nayebi nzela mpe ti esika tosombaka bafrui wana me nakanisi nano malamu mpona nini bato balingi kosomba pa na yo parceke bayebi koza kitoko yo na mara so botambola soki kaka otalisi bato sourire na poso ya pembe talaka atai na yo yo za ngebungebu yango na baosomba pa na yo tikoloba boyeko oyeba te oyebi teke eza mpe politique ya marché mbanu réaction ya mabe akweyaka malade ndeke nayebaka te akwabata aku abandi kotuntuka bandeko soki maladi ya ndeke asalaka kulunese amamie botu bandeko lokola likofi ya Mike Tyson nzoka mbeli azwi mbeli abomi mutu abomi mpona nini aloke bazosunga ye mwana mwasi aloba malamu eske salami to ndoto nani aloti ndoto ya mabebo epo akwabata aza mwana pasi azoluka basunga ye ndenge nini abomi moto asungi ye zela nini yango pardon zela nani nazela nini akwabata libisanga pardon oyebi nabetelaki lisolo ndoto wana parfois comprendre nga mabe ike chuku naza nanga na posa nazwa problème na yo te omoni yo na Sunday bino mbale bosali kaka o bosali mpo na nga aku zela me ezala mabe teke no yobimi na kanda te oke chuku nakokende mpe pa na ye te Sunday nakosurvivre kaka aku abata okosurvivre te oza na esika okende te oza na famille awa te zonga na ndako kaka ndenge nalobi awa nakodébrie pardon tika nga nakende aku abata pardon bosana le passé expérience one leka zonga na ndako boni nakobosana makambo basalinga makambo oyo ekomelingisa réalité nalingi te naswana su na bundana na mutu na vie ekoki pardon akwabata pardon eloko asuka pardon mpona sikoyo zonga nao na ndako comme ça tokoluka solution kokende te pardon ayebi vilango alingi akende wapi voilà tolanda lisolo bana tike na mokili baze ebele bakufela batata na bamama pe mokili eza ko maltraiter bango mingi batelengana na balabala babenga bango bandoki suka nango bakoma bafaze misusu kindumba abandengo na âge ya 14 ans. Bonjour boni oza malamu est-ce que mutaki kolukanga na sima te igwe mutatindaki bato mibale baya kotala soko zali bon ça va mutu muso ayaki te oui moto moko pe bande koya awa alobaki abando bengo na numéro ya telefone ezoleka te alobi kombo na ye eboni abosana ye fo mutu mutamatolo bon nazokende komona igwe nazozela visiteur mwana mwasi moko kombo na ye ifoma soki aye awa asignalenga ou bien kotisa na kati comme ça ata na place moko ya bien avanda azela ngai oyo pe masolo tomoni ka ebandika wana tata lobi naza na bapaya mwana mwasi moko akoyawo ifoma igwe so okenwa aye awa na réunion oyo te namoni ya tolongola ye na nzela comme ça biso moko tokende konégocie na bamindele awa bapaka baza kotraite masolo ya mabele ya mboka eza mabele ya famille na ye te eza mabele ya mboka nayebi na nga te okenwa azolakisa nini okenwa alobelaki nga ke
esengelaki azala awa lobi pe fallait to sola nyonso ti lelo namoni kutu yete na ebite pona nini okenwa kaka mutu alobi lobi awo mutu azalaki kokomata banzeta mbila wa mukati mbila lelo amoni clair parce que tomoni pétrole na mabela famille na bango siko yalinga profiter nango ye moko boni boyko alingi siko nini azwa bomengo nyonso famille na ye banginda après tout okenwa akomi nani tozofanda mpo na ye tozelaka ye akomi nani igwe affaire moko ya pétrole eza na mboka ba richesse ya mboka yango eloni ekangaki omolai igwe limbisanga pardon bon ezaki na ba réunion ebele fali na koma lelo na silisa yango na nazwaki temps mais to bayebisinga ke otindaki mutu nde na ye mbala moko na traîner te na otika na ndako okenwa igwe bapaka nyonso ya mboka oyo tovandaki pe tozobongisa bacondition oyo esengeli yolanda po esengeli bafaire na biso na bamindele continuer igwe condition nini susu olingi olobelanga wana eske toyokanaki okenwa tika kokanisa yokana na malamu igwe asilisa koloba limbisa nazoyoka yo igwe okenwa igwe oyebi affaire nyonso oyo ekobima na mabele wana eza intérêt motu nyonso yango wana esengeli mboka nyonso toyeba investissement nini tokosala mpo na pétrole wana ebongisa mboka oyo eza mpo na mabele ya yo te mpo famille na yo oyo enginda alors esengeli parti ebimaka soki olingi partage te ya baintérêt bima na mabele wana mpo biso tolingi toprofite na mabele wana papa nalobi zonga ko papa nalina mona okenwa aza na ndako te papa naza sio aza na kati ya ndako sokosa ngai makambo nyonso loba na papa mais nini nazoloba yo oyebi te nalina mona ye papa aza te patron bimi kende ko omoni o mutu te nazolobela awa ozokosa ngai yo keba mbata oza na droit ya kobeta moto na nga sécurité mbata moto na sécurité aza na droit ya lobela nga lokuta tala azosala na bainstruction na nga okoma menase vi na nga boni boyeko nakozwa baaction contre yo mais boni ozokima ngai nazokima yo parce que okomi dérangement nasepeli nango te tala foti na yo te olingi nini tosolola bo nazoyoka loba nini non awa te tosolola en privé yango baniongo to nini po tata ngo pa ye na elongi ya moto ya matolo ifo makota na kati ifo mango pa yaki donc moi ça c'est privilège mais vie wana lokola elongi na ye na nzala nini yango susu naza na posa mbongo boni comportement ya boyeko mpona nini c'est parce que ngande mutu na commission mutambongo boni okoki konage na ba million te pamba ndenge wana obosa nanga napesaki yo 500 minera eza mukie oliso na bakisa nini ko esili nyonso esili tala sikoyo yo na ngai tosalaka affaire kala na futa yo déjà il y a 20 ans ozo déranger ngati lelo po anini affaire yango zo futo bien pozo liama kitoko siko zo lobanga boy po anini aboni boyko soki baplan na ngai esalaka te soki nabongisaka nyonso te cousin na yo nde ti siko aza vivant nde azolia mbongo na place na yo siko olingi nini 1 million de naira nini libomesi yo to nini naza malamu tout va bien kolinga te nasala mabe pardon osala nga mabe na nini obomanga ndenge obomaka bandeko na nga nyonso mpe baninga nyonso kokanisa bongo te parce que olekinga na mayele te ok bona kopesa 500 minera mpe nsima na yango koya kolukanga te ok mwa 1 million de naira soki bongo te affaire eza te mbanu seke bato babeti masolo ya mabele petrole ebima na se ya mabele bato bayebi yango bazali bandeko lisolo esili te masolo mosusu ebaka mitolanda